bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ni mosila no bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi babanga baponani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa biso kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien oh atikali na kina zo défendre couleur engagé c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie là mon boss ma pèse ma mbote. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti. Bonjour bandeko ya ou banda kabiso na BTV 3. Toye les lots to beta c'était to panza moi muke poké, ça fait longtemps to solo na bino. Le problème oyo eza grave parce que eza etali problème oyo etali mboka. Moi je suis parmi les personnes au babandaki Fachi bakomesana. Je peux même nzamba sunganga soki nzoto kozala makasi pe fatigue te, je vais aller chercher ces vidéos là au ngana sala autant Fachi a na pouvoir. Nous sommes parmi bato va ko soutenir au tolobaki bakomesana. J'ai des gens auto swanana bangu pona Fachi bakomesana. J'avais beaucoup de l'espoir pona Fachi, mais lelo na koma na lobité na changea quand ou bien na comment soutenir Motoboye azate parce que il est le seul président. La question maintenant, il y a lelo tongito tuna. Courage au Fachi azui. Est-ce que amoni échec te o ezali ke ya ko sangisa ba armée ya ba pays mususu ba ya ko bunda na kati ya mboka na biso. Dele nini apesi batu wana ba signé nini o le peuple yebite. Et donc moko eza transparent ezate a signé avec la permission ya parlement ou bien est-ce que parlement basali plénière pour ko valider et loko wana likambo wana o yake ko signer pour na ba pays ya Afrique de l'Est ba ya ko bunda soki force régionale wana dele nango ezanini botu na Fachi ndenge balobaka na top Congo na sale fonani na bango te ke bokoti sanga na onda ku ya Fachi to nazo tu na Fachi est-ce que dele nini o ya pesi force wana. Parce que nous, c'est ça noir, tout est vide. C'est une coquille vide. Bolobi bakobunda combien de temps? Combien de temps bakobima namboka? Ezate. Je demande à Fachi lelo. Courage oya zwaki ya ko mutualiser na DPF et ce qui DPDF ba Ougandais. Azwa le même courage ya ko briser, ya ko casser accord wana. Pourquoi? IPDF wana bango baza na kati ya M23. Est-ce que Fachi il est venu pour travailler pour le peuple ou il est en train de travailler contre le peuple? Question est touni lelo na touni Fachi nazo tuna e. Est-ce que a commis Fachi zéro ou bien Fachi béton? Bolimbisanga. Parce que courage oya zwaki ya okende ko mutualiser na Ougandais pour ba ko bunda pona boka na biso. Est-ce que ya zo kateke na kati ya bitumbana ba Ougandais bazali pe na kati ya ba M23? Ou bien il est mal informé ou bien entourage de baza malamu te. Donc on peut ça et moi bénéfice du doute, peut-être il y a yebité puisque ba entourage na ye bazo ko informé malamu te. Ça c'est de 1. De 2. Courage wana oyo zwaki Fachi. Okoza na courage wana te lisusu. Ozonga pona ko casser mesure wana
au kabonana ba ce qui DPF ce qui banani Ougandais armée ougandaise wana oko kabonana bango te courage wana ozomona kinti ozomona sasa eloko ni ezozanga Fachi est trop complaisant Fachi a complaisant mingi eza question incompétence te ndenge Kabunda lobby mais ali question Fachi il est trop complaisant. Comment voulez-vous les lots na kati ya Congo tamayele bazate po basilisa makambo e ba bimisa ba vanda ba bimisa ba loi ya kitoko pe ba mettre en application pour na ko sukisa ba wewa ambu ministère intérieur musala na yenini ministère intérieur abosani ke ministère na ye eza ministère e kotisaka mbongo na ba poto ministre intérieur eza ministère moko kotisaka mbongo ya osakana te. C'est parmi les ministères qu'on les katam suna mine. Pour ministère intérieur à côté Sarambongo tous les jours. Les amendes se font tous les jours. Kaka moi 1000 wana, moi 2000, 3000 awa par jour ba koko Sambongo ko les katam suna ba minerai. Ministère intérieur ya wapi wana tozanangu. Ayaki je vais finir les soki asfinisa nini. Et c'est mboka neti Congo vraiment. Batamaye les bazate ou bakoy ko silisa insécurité même bakulu na ba mesure ya kitoko bima. Tala Fachi il est trop complaisant. Général Kasongo so azo ko kamusala te. Ministre na yo intérieur so azo ko kamusala te. Longola bango. Le peuple est en train de souffrir, yo zo garder batouana. Kasongo azo sala makamuni. Il y a la tracasserie partout. Ba soda moyen te. Ba policier ba soda musu ba komi ko koma ba policier. Donc ministre non intérieur boli misanga naza vraiment fâché ministre non intérieur Moussa Salaka loi nini ministre non sa bimisi pona ko sisa ta embouteillage ya pamba na kata Kinshasa batu batambola ba sens unique na ba sens interdit côté mususu sens na yango akena sens mususu même ba soda même bino ba konzi atam loi moko ebima te pona ko sisa makambu wana. Donc courage oyo ozwa wana est-ce que biso tozangi mbongo pona ko latisa basoda ko lukata na bandenge mususu bibundeli ya bien pona to gagner depuis bazwa bunagana mboka leti Congo RD Congo mboka armée na biso boko récupérer bunagana te eza soni ngai na koti na nga makambu ya Jean-Marc Kabundu te na koti kuna te na lobika kake courage o Fachi ozwaki ya kokende ko signer na ba Ugandais po ba ya ko bunda po ba yiba na bango kutu bien po eloko ni bazo sala banda ba yaki bo gagner nini bo sali nini courage wana ozwaki okozwa ngote courage wana bo zonga lisusu pona bo casser mesure wana oyebisa bango bo zonga c'est bon merci boyaki bo sepelisi biso tobini malamu tolie malamu population ba sepeli bo zonga na kimia okosala yango te okosala yango lelo aussi si kutuna ba soki DPDF na soki ba EPDF na ote et soki FDF soki nini vous m'excuserez naza tellement nakanda ok sous kozwa force régionale wana bo fixer na bango quel délai bo fixer na bango bando ye Congo ko comme Allemagne mukoni autoroute ata boni so sali déjà o so sali autoroute boni yo vanda na poto o kendeke pe bamboka ba payo mona ndenge za kitoko depuis o sali na kati ya 3 ans so 4 ans oyo autoroute ata moko na sama beleka eko bimati kati ya Kisasa wana banzela kitoko eko bimate na nzela mai kuna eketi aéroport mususu bimi na nzela aéroport ekati kimbanseke ti ba monga fula kuna et comme Allemagne mukoloni mukolo batu nyonso Congo ekozika nde ekomi Allemagne non biso toza bato tosoutenaki yo même de loin tolingaki yo ke tozaki sur mosala esalama bien
mais ou bien on a dépassé par les problèmes, Congo et l'équipe makambo ebele, on a kokate, ou bien na évité bazo conseil ou bien te. Vraiment conseil à l'élo ezali, et puis DPF, DPDF na yo wana, o kine ko sa na bango contrat pour baya, bo mutualiser, na yo, na bino na bango, bozo sa na bino loko moko te. Donc, kata contrat wana, na oyo ke ko sa la sous qui force régionale, papa réfléchir non? Encore réfléchir te. Bon no so la makambu na kibusala salaka kaboye. Ezala zalaka ka on sali. Mais non, il faut bien réfléchir avant que ça la donne. Ils vont faire quoi? Ils vont nous piller encore. Ils vont partir dans combien de temps ils vont partir? Pardon, Bolimbisanga. Botala soki na ndenge na tokite, botala ndenge na lamba na uti musala, na uti nanga musala. Mais lamba soki c'est pas l'habit qui fait la personne déjà. Oyo nazolo bande c'est le plus important. Na toki pour na kata voiture, moto eza makasi, na kangi ba vite pour bato libanda ba yo kangati. Pour nazo ganga. Donc, contrat au signaki wana, courage au signaki kena ba DPDF, au salaki, lelo bazo biso que les Ougandais sont dedans. Batuya Kivu, Yanor Kivu, Bazolo Bango, ils sont en train de témoigner. Balobi que c'est un échec. Mutualisation au salaki wana, et ça échec. Ils ont comme dans ma ité. Dans la diaspora, bah c'est pénité, déjà. Basoda bazo bundana nani na este kuna musu bazo bimisa bango na ndako comment soda ko kendo bunda malamu soki azo kende bunda ba pesi sango ke libota no kotoyo ba bimisi bango na ndako pombo ngo foot ezati soda nini ko bunda avec force avec abnégation avec conscience pour gagner bitumba soda nini. Je crois et j'en suis certain que basoda mingo bazakuna bazo yiba na bango pe bazo piller na bango pe po ba faute na bango ils sont mal payés basalani. Donc pour émission auto analyse oyo donc éviter son ko benga ngo analyse son ko benga ngo pe nini ezali ete courage oyo fati ozwaki olimbisanga na sali diffamation te po bino bokoma ka ko diffamation na sali diffamation te na lobby boye. Je parle comme un Congolais, au toza na posa. Congo ezala bien, batno soba sepira. Ezate une poignée de personnes balia bien, bazalaka bien, la population est en train de souffrir. La population est souffrir. Bozoloba, vous réservez à 4 milliards. 4 milliards wana, population a bénéficié na nini. Moutanza rendez-vous, mususu abanda musala na 7 h du matin, fabima 3 h. Yo vana na poto et ça la maka na poto to kenda ba rendez-vous mususu oza à 15 minutes au bimi il est oza na rendez-vous na midi 15 même so bimi na midi juste pas au tambuli okomi na rendez-vous na yo va na poto pourquoi ni ko rendre la vie à ba congolais facilité. Merci Ming na banza atayote ata ba conseiller na ba goyoka. Donc ça là so courage aux qui de konanga notre frère ba congolais balobi que des pères et des fils bâtis au motema mais soit aux a dépassé par des problèmes soit aux a mal conseillé complaisance et les kiomingi général Kasongoti sikoyo azoko kakosi depuis abandi depuis Kabila ti siko azoko aussi c'est insécurité na kati ça fait changer ye. Je sais pas pourquoi ils ont gardé ministre de l'Intérieur a ça il est remonté. Ministre intérieur a bossani a yebite que ministère ne compte ça et qu'on compte ça ministère à transport na intérieur ba bossani que ba source ya dani ya résurgence ya bambongo ebele na mboka Congo na kati ya ministère na bango ba yebi na bango te donc siko ozo garder batande wana pona nini pona plaisir pona ça bango plaisir ya nini et les Congolais dans tout ça. Si on doit ça la plaisir dans Mutumoko et les autres Congolais, les millions d'autres Congolais. En tout cas, merci. Toujours sur BTV3. Olimbi Sanga Nazaki, vraiment l'icolo, dernier des méchants. Pour eux, les peuple congolais. Et comme il a confié, moto et la batubazo zikate. Mais mbalo batubazo zika penda. Batubazo zika.
Merci beaucoup. Au prochain numéro. Même na guerre, t'as des soldats qui ont na guerre. Bah changer les sous fusil d'épaule. Sans monique mais mundu qui na l'ipeka ya droite. Au monique au lembi. Nous bêta. Net mitraillette au tchakara na lobo na l'ipeka ya droite. Au monique et l'ipeka à gauche, il est à droite et lembi. Au quoi changer dans l'ipeka à gauche. Mais yo on dit qu'on changer tes ponani. Son stratégie au sali au moni simbité. Les alikambasonité au changer stratégie. Ça veut dire que bateau s'engage qui na bango. Son moni simbité. Depuis bossé bossali ceux qui mutualisation na bango. Na yo na état d'urgence en depuis salami. Ça fait déjà plus d'une année. Batu bazalaka kuna bazolo bake. C'est négatif. C'est un échec. À part quelques groupes bazoa komitika wana, c'est des petits poissons. Mais bah gros poissons, nani aye komitika. Bah ça te. Donc ce qu'on moni kezo simbate na côté wana, changer côté msusu, changer fusil non épaule. Yoni ko changer to lingo tika daka kesika moko. Donc courage wana oyo zwaki, ya ko travailler na ba DPDF, ba armée ougandaise. Sala na courage ya kokuta na Museveni ndenge bokuta naki webisi bonamoni et rien ne marche na mutualisation na biso to salaki. Un président doit avoir le courage. Courage devant ba homologue na yo lobeli bango ndenge sengeli. Alors yo siko otiki rien ne marche. Bon otali ozotala na okaka ndenge wana. Mais non, ezala raté. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site sa munene. BTV3. Makambone ni mosila no. Bolobaki ni Bemba Kondo Tshisekedi, banga raponani. C'est le seul moyen oyo les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa mizo komba ka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien au atikali na kina zo défendre couleur yangaje c'est moi. Babi la namwa bien na kata BTV3 on se retrouver. Chaîne moi bien bachira qualité, je vous remercie na mon boss ma pesi mambote. On a BTV3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti